Capage TV. Capage TV. Capage TV. Hôpital Oyo, ezali ya kobomba te HJ, bamemaki tantine moko kuna, bamemaki on dirait na 2 hôpitaux. Kana biso me mbongo soko ezate toko simba te. Serment d'Hippocrate oyo basoda ya pardon tolo ba po bino pe ba soda mais o bozali ko kengela nzoto siko. OK. Bino ba dokotolo ya Afrique, précisément ya Kinshasa. O bo prétara kuna ezalaka ya lokuta, to ba isa bino bo prêter pe na kati ya mbongo, o aza na mbongo te akobika te. Est-ce que l'hôpital na yo ezara pe mbongo na liboso cas d'urgence na sima. Na yaki je me rappelle na kotaka awa na chaise roulante. Til même na salle oyo. Na senga ki nzambe après consultation nombre de séances bakatela kinga emiko kelatenga fona tambola et nzambe pasali grâce na tambola ki pe à partir la tambola après à partir awa jusqu'au jour d'aujourd'hui mutuno surtout o ayebi awa zomonanga akomona ndenge na zo tambola parce que nzambe asunginga par rapport na traitement nous surtout na zo na kati awa alcool les a pas ba cause o epesa bat AVC za à cause ya masanga. Batu mingi so landi bamba isona bango AVC landi ote na mina masanga na butu alamoki atonga alamoki moi alamoki zate donc alcool eza pona batu diabète pe eza pa cause AVC. OK diabète pe ça bat AVC donc makamusu pa na biso to pena compte mbala moko yango saki batabika noki pa na biso parce que teni comme bakamutu mbala moko po mutu ayoka bien la prostate ils ont pas balu surtout à un certain âge par exemple après 50 ans balu surtout après 50 ans la prostate pour ça ils a organe oyo ils a entre nzela masuba nzela maya mibali donc ça la de ce qui est mati comme que compresser nzela masuba comme empêcher pe fonctionnement mbali comme moi na moi kokoso. OK alors et cause à la paix mutu kaka ils a la paix cause mus no ils a o batu oyo basala bakuta na mbasi mingi baso prévenir kati bazala moi infection vous appelez infection la prostate ezala kanango il vit pour l'infection musu spécialement une façon naturelle mingi za mibal oyo basala moi rapport système moi rare et ça la capé oui rare pe et matsama organe parce que ba cellule wana cellule wana comme mata moke bimarate pas tout en tout amuteza na sema ko okosane mutu na sema kolo okosane mukongo okosane genou okosane partout okosane mémoire tout sema kolo wana dès mutacheka makolo kola pareil wana esone nzoto mobimba maboko pe ndenge moko boka benga oto benga ka palmo peinture donc okosane besa na clip tout sona ka pe na loboko okosane pe maladie tout à partir loboko mutu donc ndenge mutachi pareil wana maboko na makolo na mukongo esone nzoto mobimba ils ont soigné paralysie hernie discale ils soigné rhumatisme surtout ils ont maladie à Mukongo ya makolo ya genou tout à partir de pareil on ils ont par exemple ce ça peut bateau AVC exact tout monde là mutaye na AVC le tout là l'année bassin moko boye oui l'année bassin moko boye poison tout tini boye poison ezali fona zo ki ça pour la simarozong pas bien donc la maladie ya mikuwa mona okingo passe Mukongo passe bakolo passe ça butali bassin mona moto azana ça test pour ezali azali pourtant ya boye moni abiki. OK. Pour ça pendant que ça ils a tout monde en hôpital belé ils a ils a abandonné za devu tout monde en belé pour côté batu papa traitement pour ça bisika bakena kozwa et puis biso hôpital ba sona poison te à cause sauter tel sona ka parce que c'est poison comme ce poison monsieur pesa écouta na ba rien écouter ba foie écouter na motema écouter na cerveau tout ça ba examen bo mutaza ba élément ya foie moi de lango bien exaté élément foie et baby faut sonner ba élément foie mais chose à cause de poison donc bikate. Parce que la kaka on a beau na mutasa test à poison et c'est mandé beaucoup soigner faut ajouter un petit ça poison et où etikali wana beaucoup soigner nous surtout wana ako éviter zani donc ça dépend quand batu to wa beli tension ça ba alimentation na net ba mungu wa olete net ba café net ba thé rouge ça aza diabétique ba thé rouge de sa tension et ça va bien te et que ça écoute ça makela mai moi ça miko exactement ça cerveau exact ba dimba ye bagate biso zaba deux ya bakaye belé surtout ni moto na mina te chaque jour azo comme ça non te rouge comme ça makila mai moyen et de ta pédiatrie te rouge ça parmi auto pexa bana mike basala ka anémie donc ce moment moki makile si ba tourner est-ce que melati a to pesa te rouge souci donc ils a café za te rouge ils a mabe pour na bata AVC pour la tension mabusa sukali pour na bato babeli AVC pour na mutu kana azana ba maladie oyo alimentation nae esengeli et se convenir nae mais convenir les arapos na mikuwa pona biso basi na talent moto so lati talent nza masala moto que
parti ya Mukongo Mukongo ezo supporter charge nzoto ya makolo na ba genou na ba cheville na ba pied. Alors sur la petite talon il y a distribution nzoto no j'ai mati ceux qui tos déjà les mati boyé après parti ya talon d'Achille talon à cheville wana et ezo benda nerf sciatique na Mukongo. Et ça là que ba malini mingi yaka soko mukolo tout ça moi na muke au sentité parce que nous tous en bien mais tant que mukolo ba miko comme les maté tant se bien té comme bela mo ba rhumatisme na Mukongo na ba genou na hanche c'est ça donc tant se bien na rhumatisme mais comme yoka ba névralgie ba douleur na ba nerf prévenir ba douleur na ba nerf après nerf sciatique na Mukongo. Donc c'est pourquoi biso ba pour la rhumatologie ba là tu peux vraiment ba talent parce que ils ont aggravé ils ont la douleur à partir à Mukongo. Vous remarquez, bah, tout le monde a ça, la AVC mingi, soit dans la toilette, soit dans la douche. C'est ça pour l'année. Soit ça dans la douche, par exemple. Mutu a mutu, et ça, makile tambola, makile za moto et tambola. Mais si on tient maï na mutu, bah, parce que na douche, mingi, bah, quoi, AVC, parce que, à quel na douche, à ce maï na mutu, balamoko. Ma maï wana mutu, et ça, là, que, malili wana, et quand makile tambola, tout ça, crise balamoko. Ok. Alors, maï waka na mutu pampa mate, il faut nous battre la tension, à partir d'acoup, ça qui est tout un peu, même l'hôpital. Nous sommes AVC ischémique, là, c'est que makila, ils ont bouché, net tué, ils ont bouché. Moi, maï, et longa, a, et kuna, ceux qui tué bouché, maï, kuna, et bokenango, mais qu'il malé. Non, AVC, ils ont mutu, standard, anda, kuna, bino, à comment se plaindre, par exemple, ah, là, on a l'air bien té. Non, moi, on a comme si moi, le beau comme moi, kilo. Le pardon lundi le mardi la moki donc pour moi qui nous faut qu'il en hôpital. OK. N'enga procédure wana AVC à ça crise balamoko sur le temps susté ça dépend bicycle soit dans le susté binombo zaki moi donc AVC sur nango mbangu so moi quand pas me trouver mon hôpital mbangu so bo retardé donc kufa soit tu as kufité abiki mais atika na ba sekela makasi au mutant sur temps susté alors le susté ya kanango. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage télévision, merci d'avoir Olanda Biso partout dans le monde. Zambia Pambola Bino en tout cas. Tozana Bino et Longo, Tozana centre na Biso chez docteur Apo Oyo a traitaka ba maladie kili. Yemoko a rozonge la sous présentation parce que Hermo Botobo sanara. Donc taza généraliste, donc taza ba kamoro spécialisé. Donc ça la touche à tout pour l'hôpital à Mikolo comme on a mis mini marambura ya touche à tout to ça la ka nyonso boya na nyonso to retraité mais ça na ba docteur mususu bazala spécialisé dans mais quand même à ça la peu ba résolution ya biloko mususu to za to éviter to vendre place nini donc ta emo a détailler biso avant to kota la 4 ya émission na biso vraiment ba o batala Capage télévision ba boire la mise sur la page en tout cas bo yebi pe bo mona kanaya ka awa pona bateau yo bazana na ba besoin baye ba maladie songolo pakala hernie AVC obo e ba traiter ngo wapi ba mingi pe ba uta rapoto aye awa to mona ngo nta ki poto aye awa kufi ezaka kaka te okindoki baloki ete ezaka pe ba contrôle médical okipe ko zanga place ya kokende ko sala soin na yo en tout cas hôpital o ezali disponible ezaka awa te docteur peut s'absorber ba précision et docteur Apo, bonjour et bienvenue à Capage télévision. Ça dépend à l'ère ou à aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Gaï docteur Apo. Donc, n'est pas lobby. Naza docteur d'abord. N'atteint quelque chose. Mais c'est ba spécialisation mususu à l'extérieur il y a pays quoi. Auto ça bien acupuncture. Ça te tombe chino tu za ba tonga ba chino pour soigner ba maladie belé. Net ba AVC, net ba hernie discale, net ba rhumatisme nyoso. On te bien arthrose, arthrite, arthrite rhumatoïde, maladie tout lié na ba nerf, na ba muscle, ba articulation, y a un autre traitement. OK. Spécialisation yo salé pas ba chinois, ils ya nini. Bon, spécialisation sali eza acupuncture, acupuncture c'est était na compte net na médecine, était na compte na rhumatologie, na neurologie. OK. Rhumatologie eza nini, neurologie eza nini. Rhumatologie eza ba maladie, eza spécialité ya médecine ou esona ba maladie ou eza lié na ba articulation. Parce que c'est la question ba tendon, ba ligament, mikuwa,
ba nerf na ba muscle puis ça na ba banthèse ndenge makila etambola na articulation ndenge articulation esalaka ndenge mobilité mutu aza na articulation ndenge otombola articulation le bokoto lokolo ndenge akobalusa ndenge akoroter tout ça là ba maladie za lié na ba manque ya ba mouvement articulaire et ba bengi rhumatologie bon neurologie za ba maladie oyo eza lié na système nerveux na système locomoteur na système ya mouvement lié na commandement ya cerveau. OK. Papa po boyebi ke mikolo yo population pe mokonzi na bino monganga aza na kanda na bino makasi bino bato ya ba hôpitaux. Est-ce que yoki déjà li solo to osala biso mo semblant? Tina yebi na tina yoki na hôpital oyo ezali ya kobomba te HJ ba memaki tantine moko kuna ba memaki on dirait na 2 hôpitaux. Kana biso me mbongo soko ezate to kosimba te. Serment d'Hippocrate oyo ba soda ya pardon to lo ba po bino pe ba soda mais o bozali ko kengela nzoto siko. OK. Bino ba dokotolo ya Afrique précisément ya Kinshasa o bo prêtera kuna ezalaka ya lokuta to ba isa bino bo prêter pe na kati ya mbongo o aza na mbongo te akobika te. Est-ce que l'hôpital na yo ezalaka pe mbongo na liboso cas d'urgence na sima? Bon biso l'hôpital na biso toza mon hôpital ezana ba loi nango. Si vous avez un hôpital, par exemple, il y a un hôpital, il faut que ma moto, il y a choc, il y a un c'est pas moyen de la moitié de bord bozanango. Il y a même maintenant pour lever choc, on a supposé pas moyen. Ni tout aye na coma. Coma ngo esengi basala ye ba tam se senga coma botana est-ce que coma ils apona nini? Ils apona diabète, ils apona tension, ils apona nini? Pour lever na coma on a sima ko tamba kamususu. Mais il peut arriver que hôpital on les a ba moyen mususte. Par exemple, esenga pour nous avancer après comment ya moto azana AVC pour l'avancer il faut scanner na ye. Okay. Il faut scanner pour que tout à là pour AVC ça va AVC hémorragie ischémique. Il faut déjà ba kamususu qui se pèse na kao qui se pèse na kao ko ça se pas qui système mutako kufa. Monsieur c'est mutasa scanner na mutu wana. Bozana scanner te il faut bo référer pas scanner ezali faut famille les ambon pour ça la scanner. Ou hôpital azana pour ça la il faut passer à scanner pour l'avancement mais néanmoins biso tant que munganga azana na but ya ko soigner mutu ya ko sunga mutu alonga na passe na simata makamsu sima hôpital les a mutako zala azambo te ko soigner le temps à l'hôpital pe ako famille ko ya na sima juste na charge moko ya mutu na mka sombongo mais faut soigner na sima pour benga famille pour famille et relié hôpital. Donc tout bloquer mototé parce que faut pas ça bon na mitu wana muto ko fa poza pas na bino déjà ils information makasi muto ko fait pas na bino tout ça moi ko sungaye eza normal te faut sungaye à part awa tout ça na bandal tout ça bien la bandal avec le bac 278 na dasimaka ma ozamola avec le bac 278 dasimaka ozamola tout ça hôpital mususkuna a tout ça na Delvaux na arrêt alimentation so wuti ipel ozo kita quand arrêt alimentation avant au dernier ya entrer au capi voilà. Papa po naza awa naza na matanga ndeko na ngai leki na ngai ya mobali autaki kokufa semaine passée na kaya AVC azalaki na téléphone na balcon bayoki kaka bu akwei mbala moko atelemi se soulever wana petite histoire nazobetela yo akoti na chambre abimi abambali na mabele mbinga ya mobali mbala moko bobakela ngai na mutu mama na biso alobi mutu oyo déjà azosenga azana choc akwei azosenga babwakela mai po azoyoka mutu pasi babwakaka mutu attention mai na mutu te biloko nini oyo ekozaka AVC et puis tension et arrivaka na kanini po ye tango akwei bongo na minuit bato ya komema ye bakokai komema ye te tina 5 heures bakende na hôpital balobi boyeli biso ebembe na bakandeti ya bongo eloko nini oyo okoki kopesa biso nano otoki kosala comme premier soin ya kaya bongo. Bon AVC AVC faut sonango AVC parce que sonango mbango za maladie moko ba biksa mutu na minute na ba temps tout ça les crises à bongo écoute ça la AVC hémorragie par exemple na mutu na ba AVC dans la deux sortes AVC hémorragie AVC ischémique ça veut dire que na mutu à mutu par rapport à tension par exemple si tension mati makasi na mutu écoute ça la ke ba artère à mutu est cédé pour la pression makasi na tension na mati artère ko katana so katana makila et bimi on dehors artère et puis il arrête ta cerveau c'est vous allez comment à péter donc ça crise na minute minute wana il faut que ba soigner mbango en hôpital mbango faut na ba kitsa tension ba soigner pe batala pe scanner batala ba longola makila et quand même soit ça longola ngo pe c'est nga ba opération soit ba kiska quand tu peux ça à l'hôpital soit vous appelez l'appareil alors na minute wana mutu ça ezani il faut que mutu mbango na hôpital
Si vous avez besoin sur place, si vous avez attention, vous avez attention, si vous avez bien l'attention, à Milaki, c'est à Munganganaye, na si ma foi, vous avez attention sur place, c'est moi qui s'attention pour même l'hôpital. Mais maï na mutu, vous remarquez, bah, tout le monde a AVC mingi, soit dans la toilette, soit dans la douche. C'est ça pour la ligne. Si vous êtes dans la douche, par exemple, mutu a mutu, eza makile tambola, makile eza moto tambola. Mais si vous êtes maï na mutu, bah, parce que na douche, mingi ba quoi AVC parce que à quel na douche, à ce maï na mutu malamoko. Ma maï wana mutu, et ça là que malili wana et quand makile tambola, tout ça crise malamoko. Ok. Alors, maï waka na mutu pampa mate, il faut nous battre l'attention, à partir d'acoup, ça qui est tout un peu, même l'hôpital. Nous sommes AVC ischémique, là, c'est que makila, ils ont bouché, net tué ils ont bouché. Moi, maï et longa a et na kuna, ceux qui tué bouché, maï kuna, et bokenango, mais qu'il malé. Non, AVC, ils ont mutu, standard, anda kuna bino, à comment se plaindre, par exemple, ah, là, on a l'air bien té. Dans moi, on a comme si moi, le beau comme moi, kilo. Le pardon lundi le mardi la mo ki donc pour moi qui nous faut qu'il en hôpital. OK. N'enza procédure wana AVC à ça crise mbalamoko à sur le temps susté ça dépend bicycle soit dans le susté binombo zaki moi donc AVC so nango mbangu so moi quand pas mo trouver mon hôpital mbangu so bo retardé donc kufa soit que kufete abiki mais atika na ba sekela makasi au motant temps susté alors ba susté ya kanango. Docteur Aponga déjà na Nazara après tous en direct bon mon allait sous moi ba kati moi ba machine tous ça na kati salle tous ça ba benga ngoni ba machine ça la rééducation il y a musculation ça dépend il y a ka mutu na mutu pour jour moi na ya na ba di ozo illustrer ba image oyo ya otemisi mutu na machine pour na Mukongo ezara pour na awa musculation ezali po soto so la paya ba comprendre eza salle oyo eza suka traitement na biso. OK na salle au moment la moto avant ni awa atima kolikola appareil abo kolikola appareil na Mukongo pesa na ceinture musu biza pe na laser c'est laser na moto ba tiete pour na ba tous baza pour ça ngota musu c'est ba tiape laser na zolo boto na zolo laser zolo wana eza que mutasali AVC par exemple mutasali par exemple rhumatisme makile tamla bien na moto parce que mutu ne est distribué makila wana uta na mutu et vous te na motema ke na poumon ke na mutu eza makila oyo eza na oxygène eza blo akulia donc makila wana na mutu mutu tie laser par exemple il faut soigner moto vertige soigner mutu passer soigner mutu sinusite il faut soigner déséquilibre fonctionnement à partir mutu à partir mouvement à partir mutu mutaza par exemple la zone ba bien té au cancer bien té et songa mutu za ba insomnie songa mutu aussi au-dessus makila bien zoto mobimata obeli rhumatisme ta obeli hernie discale. Alors, na ceinture na Mukongo, il soigne ba maladie à Mukongo. Il soigne ça là que à partir Mukongo pe makile tambola bien. Faut te dire que à partir colonne vertébrale, ba nerf tout il est dans la colonne vertébrale. Ba nerf na cerveau qui est dans la colonne vertébrale et chaque vertèbre ils ont deux nerfs na droite na gauche. À partir kingo par exemple mutabeli, tout ça accident par exemple. Abokani kingo akotamba te kwa kolobate akwa ko simata iloko mokote et puis ako pour contrôler ba sphincter na été donc moi pour suba moi que les toilettes ezate parce que azo couper baté parce que ba nerf batia kingo batia colonne eza coincé tant sur moi l'épinière par exemple donc à partir de la colonne vertébrale on a ni ceinture wana et soigner et sunga mukongo tambla be sunga makile tambla be nerf pesa la be ata oza passe na makolo batia mukongo wana et soigner na se makolo autre ben en réflexologie ça m'a salé que à partir de ça makolo ba partout dans tout amuteza na se makolo au soigner mutu na se makolo au soigner mukongo au soigner genou au soigner partout au soigner mémoire et tout à partir de ça makolo wana dès mutacheka makolo kola pareil wana et soigner nzoto mobimba maboko pe ndenge moko boka benga auto benga ka panneau peinture donc au soigner mais ça na plus petit soigner pe na loboko au soigner pe maladie tout à partir de loboko mutu donc ndenge mutatia pareil wana maboko na makolo na mukongo et soigner nzoto mobimba ils ont soigné paralysie hernie discale ils soigné rhumatisme surtout ils ont maladie à Mukongo ya makolo ya genou tout à partir de pareil wana papa po hernie discale wana na yoka ngo mingi nerf sciatique wana na yoka ngo mingi surtout tolo wana nerf sciatique et arrivera na nini et puis ndenge nini ya ko combattre nerf sciatique eza nerf normal eza ba nerf oyo esa la bakolo mutu. Nerf tu outi, tu vas nerf outi na colonne vertébrale. OK. Alors partir colonne vertébrale, ils a bisika moko boye, bisika ba nerf sciatique et bima na Mukongo. Ils a parti à L4, L5. Donc ba vertébrale wana bisika ba nerf makolo bima ka yango isa sa makolo ni surtout. Bon moto makoto mutasala ka, ils a parti à nerf sciatique. Bon moto to za nerf sciatique. Mais ce qui te va yango malade comme nervagie sciatique, donc maladie nerf sciatique, nervagie sciatique.
Donc, mingi utaka ba maladie ou touche à la colonne vertébrale. Donc, ça l'accident. Miko est tout ani et tout nerf sciatique. Moutako, ça un mouvement à chaud. Donc, à froid, par exemple. Net joueur dans le terrain, à voir que ta téléphone a se chauffer. Donc, tout le monde a mingi moutaki tambe, tout ça, va voir moussou, c'est que tout un nerf balamoko. Soit que moutasa une infection dans la colonne vertébrale, tuberculose, mal de potes. Et ça, là, que Miko a éliamé tout nerf sciatique. Soit que moutasa une arthrose lombaire, ça que Miko a papa âge de moutou. Papa a ma kamutasa la ka, Miko ça là que moutou, Miko éliamé, Miko tout un nerf sciatique. Moussou, ça va kamoko, par exemple, moutasa li moi choc kala okoya kala to ka ngomi mutakoya kala so tuni mutu naza bien na koya mais so tuni non na koya naza mwana muke na koya naza na âge de 15 ans mais so koya déjà so miko est tout année par exemple alors miko a pétende et cartilage de ezaka usé au fil des jours des mois des années comme miko liama ça veut que ce que mo liama miko a et bouger muke et comme tout année sciatique et ba do comme kitana makolo bisika ne sciatique eleka. Ok, toujours il y en a AVC pour te clôturer en gros et là on y oyo yo salara parce que baya batu baya rappeler que le kololobo ozo fonctionner te mazongi mutazo koka même pas koloba mais azongi mutu pe a comme un niveau wana que toucher mutu mais azongi spécialisation dans les aranini et puis ba pareil dans ce monde gouvernement de somba to yo moka bon na bana muke AVC AVC zaki la ki se boye AVC la ki si na mutu a mutu nzamba kabola ba parti ya mutu eza na mutu a mutu parti ya malobe ezali parti ya lokolo ezali mais parti net na ba kabola ba segment la main parti ya la main na mutu ezali parti ya avant bras ezali parti ya bras ezali parti ya cuisse parti ya jambe parti makolo parti ya mayele ezali parti tout ya mokongo ezali soki na mutu makila ezokoma parti ya mutu parti songolo moko te place wana pe ekomi na mwa kokoso parce que ça AVC hémorragie makila katani ça makila fallait que les sousté par partie on est comme paralysé so eza partie ya maloba mutu aloba ekimi so eza partie ya mayele sili mutu ayeba so makamute so partie ya le colonel loboko ekomi paralysé ça dépend so eza AVC hémorragie so AVC ischémique makila tambola muke on appelle mutu pe localiser moi kilo mais abenda quand même. Alors c'est toi AVC bandi place AVC suki c'est que mutu bosone mutu bozon si mutu na état normal mais vous ne connaissez pas la télé, surtout comment soigner à partir de là. C'est quoi, bisonnet, c'est normal. Bisou to soigner à AVC, soigner AVC, mutazongi bien, mais to comment tu n'es ça la kiné. Ok. Tu peux pas na biso awa tu prends son makamu so malamoko. Ok. Ils ont makamba cerveau. Ils ont donc tu vois moi la phase traitement la d'AVC na phase aiguë. Donc ce mutami yebité, donc so ba inemo habita so ba mutako bouger le bon côté. Biso ça va paraître nous so malamoko parce que tout ça ba laser. On a mutu mageta bien na mutu eza AVC hémorragie ischémique ça va qui soit pareil ou ça la que rééduquer cerveau et puis la stimulation rééducation ce qui est pas na biso ça va pareil belé ça va pareil ou la msamane mbala moko on a ba tous pe na nzela a otambola loboko kangami ce mutu loboko kangami ça veut dire que ba forcer ça les kiné avant ba nerf la mukina te bo forcer massage mon loboko tout bango spasticité on est pas biso ah wasum tayi par exemple nano a tambolate à autant bien à autant en occuper bien sans défaut parce que tu es en charge bien balamoko biso dans to la musabaner liboso dans la qui quand tu vas tomber chinois il la musabaner il lance batono ba ligament dans ba laser dans ba rééducation pareil beto ça la peau mutazo et pour la chaîne makamutu balamoko cerveau à moto vous t'as mis masanga est-ce qu'atambola attends parce que na cerveau na alcool inhibe la coordination en mouvement. Donc si bana bo soigner cerveau à mutu na cerveau na boko na makolombala moko na malombo alcool mêmeaka c'est ça rappelle bien alcool les a pas ba cause o epesa bat AVC za à cause ya masanga batu mingi so landi bamba isona bango c'est AVC landi o te na mina masanga na butu alamoki alamoki moi la mokezate donc alcool alcool eza pona batu diabète pe eza pas ba cause AVC. Ok. D'abord ça bat AVC donc makamusu pas na biso to pena compte mbalamoko yango ça ki batabika noki pas na biso parce que tenir comme makamutu mbalamoko pour mutu ayoka bien mbango na alimentation à mutu et l'autre mutu ako éviter zani donc ça dépend ka batu to wa beli tension ça ba alimentation na net ba mungu a olete net ba café net ba thé rouge ça aza diabétique ba tira thé rouge de matin attention et ça va bien te et que ça écoute ça makela mai mole ça miko exactement ça cerveau exact badi baye bagate biso to za ba deux ba kai belé so toni moto na mela thé chaque jour azokomi comme ça non thé rouge comme ça makela mai moyen et de ta pédiatrie thé rouge ça parmi auto pe ça bana mike basala ka anémie donc so mo makele si ba tourner est-ce que melati a to pe thé rouge souci
donc ils ont café za thé rouge ils ont mabé pour na bata AVC pour attention ma c'est sukali pour na bato babeli AVC pour na mutu kana ye azana ba maladie oyo alimentation na ye esengeli et se convenir na ye examen mo va passer langa pour tozo kende déjà na ba sujet mususu to fandaka wana pour ba te belé vraiment papa po mikolo pena AVC wana okoki la ba papa ma wana papa ezo qui peut coûter na biso ba gêne sko ko silika ngai ta ba changa appareil moko to na za pe na lo ya ba silika wana ba changa pa appareil moko bo chaka bo ezara po ani dalali nango bazotala ndenge ni motema ezo beta ezara dû ani appareil wana bo bon voilà appareil ba chaka po batala ndenge nini motema parce que motema ba cause AVC pe to bilango na onte toujours na makama cause AVC net mutabeli abili malade ya motema na motema eza ba 4 compartiments makila ba 4 compartiments déjà ba bisika ba protezali makile ko taka bimakate et de sens oyo et ça la kisa ba kepi maladie mustaka ya motema ça makile comme na sens inverse makile ça te moi trouve moko boye ba trouve on ça et que ça moi kayo moko boye peut-être ça moi libanga makile kangami na kati libanga wana tango ebima na motema fait monsieur ba no matamke un jour est bouché cerveau et c'est AVC. On va dire motema ça AVC ba maladie te mutaza la anémique par exemple ba SS ba ko ça appelle AVC. Donc bien par exemple infection côté du cerveau c'est AVC encéphalopathie monsieur peut appeler cas maladie cérébrale maladie mal soignée peut comme na mutu et puis c'est AVC ezakalango. Comprendre donc ba maladie belé et puis ça ba tout AVC. Alors naka o le belé wana batia appareil on n'a pas contrôler motema isa ndé ba bato motema ba contrôler tension ba contrôler ba comportement motema isa la bien tout ça la bien té ba mona ka na yo ezo pesa yo fa sonner place nini avec motema pour oyo ka bien parfois attention non tension mata mingi za maladie motema ça dépend donc motema ba senga pe kimia motema senga kimia olima ka makanda tout a siliki et un échange comme si tu as échangé soit tension et matis ça pas ba émotion soit tension qui ça dépend ba soit tension et matis qui et makile tamu bien na moto amutu te mais ça moi défense quelque part soit na moto soit beaucoup dans le colo on la batu so basilika ka mingi ba bela AVC mangu basilika ka mingi au ça la crise mbala moko et puis c'est soma comme belé basilika isa par exemple cause oyo isa parmi isa tu vois facteur favorisant AVC donc otolo nga pena ba talon na tika ngote mona mama zo sanga oyo pona bassin pona makolo pona nini mais nazaka na moi tembe ben village za ko poussana au moniso na ko kasu ko la taper talon ya mulaite et ben convenient les arapo na mikuwa pona biso basi na talon moto so la ti talon nza masala moto que partir mu Congo ezo supporter charge nzoto ya makolo na ba genou na ba cheville na ba pied alors so la ti talon la distribution nzoto no j'ai mati ceux qui t'ont déjà les mati boyé après partir talon d'Achille talon à cheville wana et ezo benda nerf sciatique na mu Congo et ça là que ba maladie mingi yaka soko mukolo so ça moi na muke o sentité parce que nous tous en bien mais tant que mukolo ba miko comme les maté tant so bien té comme bela mo ba rhumatisme na mu Congo na ba genou na hanche c'est ça donc tant so bien na rhumatisme mais comme yo ka ba névralgie ba douleur na ba nerf prévenir ba douleur na ba nerf après nerf sciatique na mu Congo. Donc c'est pourquoi biso pour la rhumatologie là tu peux vraiment talent parce que ils ont aggravé ils ont la douleur à partir à Mukongo. Oh là ta talent pour on se pélisser en paka Italie. Merci tous autres continuer docteur rapport en tout cas merci pour l'éclaircissement prostate. Et où ta wapi peut être traitement pas na yo ndengi naza sûr que ça va prix abordable. Ah tozolo ba roya. Ezala te na TV tolobeli makamususu mais na kuze komi kapashi place otindaki biso wana docteur Paul nkotika te aningo kita te benga enanu na part na biso lo bana ba presa abordable biso ba prix biso za ONG lo ba appareil boso biso za appareil na grâce à Nzambe na basonga so appareil belé tozoa parce que na pe na ba fois Chine na ba Dubai to na ba fois na basonga biso za appareil na grâce à Nzambe biso to sala appareil na ndinga osunga bato mutuso le limbongo ça veut dire que mutana zo traitement quelque part ba pareil ça maman mon appareil mutuso awa et ça va pareil to sacrifier sur le pango $20 to somba ka appareil $10 $5 somba appareil moko vous comprenez mutuso na bato en fonction za on dit to sunga bato comme on dit ONG na wango gangia ba biso za ONG point en ligne et marche ONG point en ligne et marche donc mutuso pas na biso na grâce à Nzambe ata otambote na grâce à Nzambe
Alors papa toujours la grâce nzambe to sunga pe bato tuza pe na offre to sunga ka ba ko za traitement fele to sunga bana moi lo somani parce que nzambe asungi biso pe to zongi c'est nzambe makamona. Alors je pas biso za bien pour ça c'est outil pour ça ils pas la mbali surtout abotami azana prostate parce que au fond ils ont une maladie ils ont organe oyo ils sunga moto makamusu soana tuza mais pour ça, ils ont maladie. C'est que prostate, prostate, il n'y a pas moutou, soit moi âge poussani. Donc, à la mode, il faut que nous fassions une émission là, tu masques. Non, le masque. Pour autant donc, prostate, ils n'ont pas balayé surtout à un certain âge. Par exemple, après 50 ans, balayé surtout après 50 ans, il y a la prostate. Pour ça, ils ont organe oyo, ils ont honte, ils ont ma souba, ils ont ma mibali. Donc, ils sont là de ce qui est mati. Comme que compresser de la masuba comme empêcher pe fonctionnement mbali comme moi kokoso. OK. Alors et cause à la paix mutuka ils a la paix cause musno ils a o bato oyo ba sala bakuta nambasi mingde ba se prévenir kati baza moi infection. Vous appelez infection la prostate ils a la kanango il vit pour l'infection. Musu spécial une façon naturelle mingza mibal oyo ba sala moi rapport système rare. Et ça la capé. Oui, rare pe et matsama organe parce que ba cellule wana si les gens comme matamatamaki bimaraté alors c'est pas besoin de traitement pour la prostate ça va pareil pour la prostate moi qui ça me pesa comme non pour ça ce qui est la phase est bien au bien mais ce qui est commis déjà par exemple cancer la prostate et c'est un traitement sous c'est ça que c'est ba chimiothérapie tout ça là mais tout ça quand papa moko prostate peut ça paralysie hein ya makolo c'est ça par exemple il y a cancer la prostate donc ils ont mis coup à mon Congo. Et ça peut makolo. Ça makolo parce que à partir de mon Congo, si vous avez métastase, ma clé me subit ma colive ma casse. Là quand ma papa moko boya utaka chimiothérapie, chimiothérapie. Papa na oumi pas biso hein. Asata une année azaka a na biso. Abana na banda ta comme alors comme abana utamata comme utambola. Amen. Aza wana une année peut aza c'est pas ça mon frère. Alors une année aza awa to sona kai abana utamata ta musa pe bujakate papa wana. Tu vas comme tambola non sunga biso na ndenge to ndenge za pe comme ça ndenge na vraiment voilà to keka wana to fandi wana ebongo soko to monaka moko boyo mona mutu mo azo tambola pona gêner bato te mo mona na pantalon vimbi mona ba aza lingundu ya prostate elo ni sala ke appareil ya mobali ekoma na niveau wana. Non, ligne on peut-être zagaté. Le bac que mutaza na sonde. Hein parce que à un certain moment mutu azoko suba na ndenge na ye mon côté, il faut sonde wana sonde de bimsa masuba. Sonde des approches mo batambolango. Soit tiens liboso mo na neti vimbi. Tant batango na mpanzi, soit que yaza moment à quoi ko vidango te baza ko vimba. Et pour ça il peut ça vimbi ça raté. Pour ça il vimbi ça raté. Pour ça na kati, vimba na ndinga kati, il bima libanda pinda boti. OK. Ata za concert il m'a libana vous na kati kuna il m'a remonté sauf que bamka mususu ba mutazana azana contenance hein donc masuba iko vima na vessie ko vima mukena c'est libumu ko vima muke vimbi et parce que masuba za etona kasi avant que muta batia mutu sande wana pesa nango mais il vimba boye vimba kati. OK tozo kene na vraiment très bien ko kanga masuba ezala mabe kaka ipa mibali to biso basi pe kokanga masuba ezara pe parmi babiloko epesa pe malade. Masuba utaka na barene na Congo. Ouais. Masuba yaka na banzela nango yaka boye. On va le bafo mais la mai mingi parce que star c'est à dire que ceux qui masuba comme bimalbarene ezoya masuba qui nanzela masuba wanti na vessie ceux qui masuba ceux mais mai mingi te masuba ezoya ezotelma muki parce que ezo produit muki parce que mais mai mingi te. Alors ceux qui mutaza na infection c'est l'ingate vanda biseka moko boye so vanda ils se multiplient makasi mona moto aza na mai mingi bela l'infection il se multiplie makasi pourquoi mutamela mai mingi ça terrassé nelanga boye terrassé tondit so mai sokoli tout donc ceux qui ont kanga masuba sous infection kanga masuba ça veut dire que ozo permettre l'infection et se multiplier mangu pana et puis ne kanga masuba pe bongo ozo qui ça force ba inspecteur za ba wana za masala pour ibimisa masuba bana kolemba muke et mutu ba infection et alors ils ont malamuté ils ont moi ces emballés ils ont malamuté na yaki je me rappelle na kotaka awa na chaise roulante ti même na salle oyo na senga ki nzambe après consultation nombre de séances bakatela kinga emiko kelatenga fona tambola et nzambe pa sali grâce na tambola qui peut à partir à partir awa jusqu'au jour d'aujourd'hui
mutu nyonso tu oyo ayebi awa ozomona nga akomona nga ndenge nazotambola parce que nzambe asungi nga par rapport na traitement nyonso to nazwi na kati awa ozokohésite baya parce que nga nayokaki mpe na ye namoni mpe. Toujours qu'elle est vraiment bien. Et puis, ils aura combien de temps de traitement na yo? Ils aura yo, ton zam meda sala. Bon, mon surtout, mon potassièrement à l'obaka, na monopole après ça traitement nzam mutabikisaka. OK. Alors même biso boto le kanzambe biso ngai docteur apo na viki nzam mutabikisaka, ngana bikisaka ti. Alors ba traitement na biso za ba traitement ba séance, ils ont rééducation, ils ont rhumatisme, ils ont paralysé, ils ont nini, ils ont ozolo ba bien té, ils ont ba séance. Séance wana, ils ont plutôt ba séance à 20 jours. Ça dépend quand na yo. Musu na 20 jours pas même avant 20 jours abiki déjà ça. Musu ba kamu o net baza isenga ba rééducation ma casse net mutaza na ba ostéo non net mukwa mutalelia mana mu Congo. Makasi esenga mutu ako katima côté senga ils ont moins temps et total akapé ba so que ça dû d'une infection par exemple muta beaucoup ti mutaza na mukongitengama ba hanche ça la ressource est boucha et sangana c'est chose pour l'infection par exemple l'infection tuberculose traitement ils ont ka une année pour na antibiotique biso pe koto to gelé te mais to soigner to accompagner pour ba situation kangamaraté donc ils ont moins temps papa ils a ka na mutu mikolo pena tozongoli bakashine ba ikenda pe maladi yango to zara na makiba kiba osukula maboko 1 mètre botika na biso yango ekenda docteur donc kashine ezaka pona maladie wana te kashine ezali mutu mokili eza pollué OK de toza ilanga boy infection ezali na mopepe infection ezalaka net to kutima kana rhumatisme par exemple za auto bengaka rhumatisme articulaire aigu rhumatisme articulaire aigu wana eza infection yaka na mopepe côté na monoko to na zolo surtout na monoko na zolo ivani na gorge il peut ser angine batu bela angine par exemple babela rhumatisme ataza mwana muke on mutu wana mingi à partir de 15 16 17 18 ans ça bela angine mingi on bela rhumatisme autre bien articulaire aigu et vivre sa articulation moi tambola bien exaté. OK. Donc ceux qui mutu wana à se prévenir qui a la cache nez à cause de l'infection te côté na zolo na été donc papa mutu batabela sinusite bakoka ba soloté ba poussière te faut se protéger. Okay. Par exemple, il va être très important. Namoni baza moi teti ya kokota na ba morgue sans cache-nez ata badolo ba bocha yebisa biso non secret ni bobombela biso na photo to zala kaka na cache-nez pona bolamu na biso mais biso moto kenda ka to longoli yango. Mais morgue za biseka morgue za normal te non? Sika ba we biso za ba vivant ba we bazali mutakofi na maladi te yakofi na maladi nini? OK. Za pour to ebite mutakofi na maladi nini? Mutu tango comme se décomposer mon pépé wana et puis ça peut malade les hommes pépé aussi dans autres mutu faut se protéger mutu yemo kaza kati zanango ata sur les athées musu pe sur les ata sur les athées faut se protéger to yebit on sait jamais mutu ko faire malade nini faut se protéger c'est normal docteur siko dialyse au sala ngopé poison traitant onde biso teta ça dialyse ça peut poisonner mais na ils sont tunza ma pesa biso petit na ba pisika musu ça ça test à poison et puis bazo appelle que c'est poison. Ils apposent pendant la question ça ils allaient. Ils apposent monsieur peut s'appeler bateau AVC exact tout monde naka. Mutaye na AVC le tout là l'année bassin moko boye oui l'année bassin moko boye poison tout ni boye poison ils allaient. Faut na zoa qui s'appelle simarozon pas bien. Donc la maladie mikuwa mama. Mona okingo passe mon kongo passe pas le passe ça butali bassin mona moto azana poison. Ça test poison ils allaient azana important ya boye moni abiki. OK. Pour ça pendant la Kinshasa ils a tout monde en hôpital est belé ils a ils en abondé ils a dévou tout monde en est belé pour côté bateau papa à traitement à poison bisika bakena kozwa et puis bisona hôpital basona poison te à cause ça te tel sona kaba parce que c'est poison comme ce poison monsieur peut ça écoute na ba rien écoute na ba foie écoute na motema écoute na cerveau tout ça ba examen bo mutaza ba élément ya foie moi de lango bien exaté élément foie et baby faut sonner ba élément foie mais c'est à cause de poison donc bikate pas de zone la kaka on a bouti na mutasa test à poison c'est mandé beaucoup soigner faut ajouter un petit ça poison et où etikali wana beaucoup soigner voilà un peu bon ba rien casse ba rien pesa ils ont maladie normale tout soinaka ça dépend ceux qui est comme état moko oui ceux qui comme état comme ça de tout type pas ça il y a les ceux qui comme ça terminal faut que alors parce que il y a ceux qui malade il y a rien bandélé tout ça ba minganga mais peut to soinaka na cas où to ko soigner niveau to ko soigner bon matoi Mato ils ont maladie. Mato moto sana qui peinture to maladie nous sont fond. Ils nous a lié na ba nerf. Mato
Vous allez les nerfs, par exemple, nerf matoi, et au bien, ma nerf à miso. Quand moko to soigner mikolo, ka glaucome miso. Par exemple, c'est pas munganga miso que nerf na ya miso et kaoki. Il faut la kene munganga c'est beau que ça la kiné. Il y a un sens. Non, ils ont un sens qu'ils ont la canon. Ah, mais ma battu sous soi. Donc, ba la biso to sona ba maladie ou ezali na ba nerf, so ba nerf ça la bien té. Nous avons comme monsieur par exemple mutabeli autoza ya kingo. Mutaye boye akoza kingo mikolo na kingo mais mutazo ka suster. Tout le monde a banda une fois. Tout le monde mutamo na suster parce que ba nerf a partir mon Congo sonne pe et tout ça ba nerf a mutu. Izalaka. Muto ka passe mutu passe. Ndoki utanango partir autoza kingo. Mutu maboko passe. Maboko mingai, maboko si maboko mezate mais uta atos il va kingo parce que niveau kingo ba nerf ya maboko uta partir kingo de zo tambo yesa sa maboko. Tu a pas Congo ça peut makolo. On s'appelle infirmière en bilan. Oh, et comment petit? Boss, moi, tambolisate, moi, déplacer ça. Mazara a besoin d'un docteur à poids. Ça dépend baka, tu es baka ou toko salango, toko salango parce que tout ça, pour nous songa batu. Ça dépend baka. Pour tout d'abord pareil, tout ça là, ça dépend pareil. Ne pareil, on est boy. Dépasser pas mutu moko, ça dépend. Mais ce qui est à disponibiliser naï, toko ça là, c'est normal, ils hôpital. Baka ya ba contrat, et ça là, me rappelle, mutakoko ya pour la famille, à fouti na yeka moko. Oui, ça m'a lancé ça, oui, ça m'a par mois, par une année, par 6 mois. Ils ont lancé ce qui bon. Donc on a mis papa, batapote, baza kofi ça batakicha ça. Parce que baza mingi dessus. Donc moi na batapote mingi ça. Non, na bon à l'hôpital. Bon, batini, on faut bien docteur confesse que ça bien. Bon, on a foutu un mon qu'on a ils ont la capé. Ok. Docteur Apo, merci. En tout cas, tu as vraiment vrai bien. Consultation, ils ont équilibré. Ils ont niveau par niveau. Parce que c'est là, tout ça, ma consultation spécialisée. Tout ça, consultation à 10 $. Tout ça, la paye ma promotion à ma consultation. Tout la paye période d'oyo. Va t'abeler la matinée mingi. Bon, tout ça, ma promotion. Mais tu la consultation, consultation félé, baya consultation félé, baya banengi to sonner bango. Tout ça, pas consultation félé, ça la capé. Ok. Donc, le bien, bon, nerf, idée, ni question, mon yelinga, mingi ya bateau, bazoli ko à partir à césarienne, na éviter à peu maternité, zati. Non, tu as maternité parce que on a espace à mingité. Tu as mingi batma kolo tambola tout ça donc. Espace la terre. Non, ils a pas espace. Nous avons sorti ça ça monner tout ça. Tout ça minga tout ça là. Au boy peut pas comme ça refaire. Non, on fait ça on fait les ils a pas subvention, on va y venir ça là qu'on a juste éviter. OK. Batonga oyo batu bara po yo zo bela mama banère, batongo batu bara biso ba mama na Mukongo wana et puis ça rappelle moi effet secondaire après et traitement ndenge moi ba crampe batonga pour anesthésie. Oui. Bon baka bon ils allent pesa là. Ça va retomber belé. Non tout moto moni Mukongo wana za banère belé les kaka. Oui. Ça anesthésie ça va vertèbre ou ba tia kango spécialement. Mais c'est que moi l'épinaire commaté, moi l'épinaire ils allaient oui outi na cerveau moto, ils ont contrôlé sensibilité à moto tout mobimba. OK. Moi na voulaki somme ça l'accident par exemple à Bokani Mukuwa na Mukongo et na Kingo par exemple tout moi l'épinaire sensibilité à mokolo sili. Bota batia pas anesthésie, ça bato non munganga za mutu. Voilà beaucoup ta pena ko santé ko na pena mzoto mutu moko boyer par rapport à forme naie atie tongame et toucher place mususu tout toucher net ezala kanango pe. On appelle comme musu mutu non, bana batia anesthésie mukongo ça passe na koloko ça ezala rapé. Mais tout est on kana tout etaka et c'est là nango sans problème. OK. Na bato de Spalandio na Gabon na Brazza partout yebisa bango nini et puis est-ce que koya boye esengaka so basalelio yango sur papier ozala nango peno ke nango bientôt mutususu aroyaka ça dépend ba mikolo azana mbongo pona okota na kati appareil. Non, biso tout ça ba ezala quoi qui hein? Biso ça la cure oui, cure ezali ça pas 10 jours 20 jours ça dépend ka mutu na mutu. Et pas que ce soit belé, pas que pas belé. Tout ça là pour la publicité mais pour l'information. Bah tu vas éviter que peut-être de l'obaka, tu vas éviter que pas docteur à cause soninga yeni discal. Il y a un bon on linga keka poto. Tout le monde que batimi ba ça yeni discal na poto, ba ça opération ba tambola et susté. Moi batimi ba ça opération ba kena pe sine, ba kena un dépôt na paralysie ba bika pété. Ba ça opération tout le monde ba ka belé, tout le monde tu na papa moko awa na mito awa. Aza mutambu takala, connaît moko mutambu takala. Ba ça opération na Belgique 6 fois. 6 fois, batima bene na Mukongo, tu quoi, atambola ti. Aïe pas besoin tambola ti. Ba kai beto mon naka. Donc, toute cette information, ba que pas docteur à peau, attends hernie discale, attends paralysé ou mêlé. Attends, tout le monde a battu ta baba là, à la paralysie faciale.
maman oza parti facile ah papa na kele ti poto simba te tika na ya kali pa ah te na ko ya te et pas docteur apo nza ba sabiso grâce ata parti facile la kala ça 10 ans okobika to ba pare ba moyen kobika sa bato na grâce nzambe ata ça une discale ata otamba susti par une discale ya ke pa na biso okoyoka bien biso bato binga uta poto bayaka aux États-Unis mikolo toza kotana mutu moko aza na Canada maman ala Canada aza maladie de bengo elle ça c'est-à-dire que Canada il déclare mutu na kotambola te donc et kondisaka maboko na makolo et par exemple beaucoup na makolo donc les gens na Canada a raté vol jour wana avant-hier parce que aza canadien et le quoi aza canadien faut avoir visa à RDC aza visa te yango bazon si fois que Ottawa asa la nini a visa pour ya donc aza calamite au Canada minga utaka ba Belgique ba utaka ba États-Unis ba utaka partout ba ka pona taso arthrose pamba tout paralysé pana biso nzamba sunaka donc cette information ataza bongo na yo docteur pour azali na nzambe boya na bomeka taso nzamba kusunga bino to komo ke na biso na suka docteur apoye azali pe na appareil moko pona ba magodiste poye azali ne bomoni azara lokola sango point wana ya tushaka te ba problème eza makasi na mabala pona ba etolomo ya ba papa soki oza etolomo mukie en tout cas na des mariages obala te mwasi penza ako réclamer papa po appareil wana otera ngo combien pona beti code non par contre ils a $100 ils appareil moko ils électrique non ils électronique oui charge manette téléphone rosa elango ata mikolo ebele et charge yango eza makasi donc ezosala que élargissement ezali bosser ezala oui et ça la très bien ti mutu place ye mo alingi suka oui ça la bongo ok yo eza te ke ye après comment okonda esusu non amoko ozala madi moko esala mabe mais ezalaka accompagné na ba accompagné na bakisi nango peza ok mais bon ba maman oyo baza mama nzengele bango okondisa te bango pe baza ezali bakisi za makamo makisi wa eza ngolobela ngote meza eza ok to contacter docteur Apo pesa son numéro na noroboye po ba ke yo za docteur gentil po bopito to koma kokota to koma lokola biso to yeko senga le ba docteur ba mbonga ba nyongo et puis ba infirmier oh bino bochaka en tout cas faut recyclage ezala. Ok. Yo zali docteur suprême ya hôpital oyo mais sensibilisation maladie aza ennemi ya infirmier te. Soki ofutami kuna te pas docteur Apo ko ya ko isela ngo maladie te. Po to koma lokola guerre surtout ba infirmière ya bana basi to koma lokola biso bambanda. Il faut tant docteur infirmière mwana mobali opemi ya mwana miosi ko katela batu mangala na poto na tikali komona yango te na poto kaka ba infirmier lokola yo ya gentil bazaka na bango clair eloko wana pe yango ekoma ko baise mutu aya hôpital comportement ya médecin envers mutu azolinga ko traiter po il faut koloba pe ke agissement na yo dokotolo nde kopesa nga kimia pe na bika na kozona nga kisebele te mais gentillesse à docteur parce que eloko nini bino na ancien temps na tanga papa Mobutu ezalaka siko na tango yo wala ya problème donc nga mona nyati bordi na tango yo ezate kanda ya ba matricule kanda bazo kipe ba médecin te to ezali problème nini bete biso na aussi bon biso toza privé hein toza privé biso net ngambo nga docteur pona komisa za pona batu za bapesanga parce que ata ozate non nga ta nazate na kaka pa malade ah binga bien minga no baza bien non ça la sensibilisation quand même ça va réunion te pesa la idéologie nous appelons songa bato vraiment le bato ba bakate neto ça la boy somta e bato ba oya papa émission non so ba il faut y avoir bien bato pe faut ba bikape donc maman kapacha pas c'est ça pour docteur Zanine Moutaye faut abika. Ça expérience na ya ngana na malade. Et puis tout ça il faut que malade tout moni wana malade wana abika. Pour expérience mon za expérience wazo kutana ngo batozo bika pe autika nango soki na kutana ka wana tout ça il faut mutu wana abika. Si. Donc ngana malade wana biso to be malade mutu akokata traitement yete faut to benga maman 2 jours yete ni côté parce que net ça il faut tout ça va transport mutu faut ta transport comme ça ouais raté but ça c'est nini but ça tete ba jour na et c'est là tout le monde la évolution na sous assisté pété on des autres pas docteur premier assistaté abikate mais assistaté ça m'a bien tout ça il faut que mutu aille pas na biso abika pe tout ça penza pour na abika est-ce que vous avez la corporation la bino
bien sûr corporation ezali corporation ezali corporation ezali ezatene tuza corporation ya médecin eza tuza cotisation par mois tuza cotisation ba bazoya sika bolakisa bango mpe ba mode d'habitude bien sûr moi ngatanga potassium apesaka code ya kotambola ya kovivre na mokili pesa aho eza malivre moko boye pesa ne munga kovivre na vie na mokili na ba maladie na l'état tout ça là bapesaka ba article ezali eza enseigné selon yo faut mutu azalaka na contrôle médical après combien de temps combien de mois? Non, ça dépend il y a cas ya mutu même un peu son cas normal même un peu 3 mois après 6 mois ça dépend si vous quittez le comment voter ça dépend ndenge muta vivre azotambola tout ça moi exercice il faut ça faire exercice là moi physique na vie moi ça gymnastique pour sunga mutu makele tambola bien c'est important donc muta quand même après 3 mois après 6 mois tout ça contrôle pour nous autres on est ayebak faut yebak et bon pour la balle coûte même après 1 mois même après 1 mois faut ça pour malaria ça partout bisous ça na ozone endémique d'ailleurs moi na ko été malaria faut ça lango souvent ata moi na abilité moi na mke alobakate azo sentir que faut ça là avant pour na ko faut ko dévancer moi OK papa poto comme na miso ko silisa ma vrai ou faux ma godeza ma be na muto azali d'attention ou abela attention non ils a faux parce que pendant temps on a attention mataka mke pendant temps wana pour makile tambola bien mutu mobala tele makamake faut ko tana kati ya organe mbaye. Alors pour makile tambola écoute faux mutu mutema ebeta mbangu et makile ba tambola moi mbangu na série on les sport makasi na série on écoute l'équipe sport na dépense énergétique. Donc c'est une chose attention mataka attention matamakasi calories ça ebelé aux dépenser donc il faut mataper tension ça dépend donc si tension mataka il faut yeba ndenge nini il faut que tamunga na pesa conseil ndenge nini bon côté moi ça a la tension moi c'est pas normal moi c'est pas ici on a paix et ça remonter beta mbangu tension mataka ça normal. OK voilà bato balandi biso ni bon toza docteur apo toza na banda toza na delvo yo linga boy ce qui ont difficulté dans la vie ata mu Congo et ça passe makasi mu Congo tengama batalibanda boya non musu fait to kosabango na musika atina ba examen ou ba sala carte ça conseil to ça orientation na musika et bato musika to sala bango bongo bato bako ya pe bazo net ou au Canada azo ya son billet déjà donc ati azo ya na ba musu pe ba uta États-Unis bayaka uta besi bayaka o bako ya bayaka na pe papa période de bango ya ba vacances bayaka ba za kishasa avant que les portes ne pas la biso atoza ini discal ata ini cervical comment ya ne pas la biso ata oza paralysie ata olobakate ata maile kima boya ne pas la biso zambe akosunga toza pe na baka mususu ya bana kombo ekimi maladi yango balobaka ezala lokola mwa baperte ya mémoire ezalaka yango mpo osungaka na yango mwana azoloba mais baza ba retard à croissance psychomoteur bayaka pe pas na biso parce que Capage TV. Capage TV. Capage TV.